après naza grande sœur liboso, après moi na mobali, après moi na mwasi, après nga na nani. Donc naza troisième simamima. Oza troisième simamima. Et puis on dit toza cadet toza baleki na sima. Baleki baza. Bobotami na Kinshasa. Bobotami na Kananga. Bobotami na Kananga, boyi na Kinshasa. Et na évolution na bino ndenge ndeko na biso mwasi akoli Mami Chibola azaki de to ki aza robeti la biso mwa parcours na aza femme mariée akufela mobali to ni bega pe robeti biso historique na abala abala kato abala Mami Chibola aza femme mariée mobali na ye aza vivant akaseka bala kato c'est-à-dire aza veuve plutôt et to ba mobali na ye komoneza nani oya tika biso Papa Kancha azaki kosala musala nini azaki prophète na église ACK prophète na église ACK oya poya évêque Mukuna bandoko na bandal bazaki ko evre wana asali mikolo ebele na kati église wana asali mikolo babanda église ensemble na Mukuna Papa Kancha banda église nzela mona na Mukuna et toni toyeba relation ya Papa Kancha na ndeko na yo Mami ezaki ya makangu to ezaki pena mwasi oyo ya bali aza mwasi wa bali eti na kati ndoko ba libala azaki na kati ndoko ba libala ezati bakutana na nzete bakutani penza se présenter na famille ya pesi mo wa libala ba blog ba prévenir sur ezati na mo ya libala bakukusa romona ba photo ya libala ezali oyo tozomona awa na kati ya ba photo oyo nakomona ata moko ok donc on va faire un Simon Papa Kancha ok bah rotala na musika donc Papa Kancha yo amwindo ne grande sœur no Mami Chibola yeyo donc voilà ce qui caméraman a rozonga vite fait pour être mona donc par là on comprend que aza penza azaki aza mwasi na ye donc iloko ekaboli bango mibale eza liwa matisa mwa mikro likolo Papa Kancha na ya no Mami baboti bana boni babota mwana moko ya mwasi ti lelo mpe aza evolue na ye et Papa Kancha tiki biso abelaki eto bando kaka libumu mpasi tofandaki na ndako bando mpasi wana kokenda badetail nyonso te wana eza problème ya famille kaka na yebi nanga te abelaka mpe atiki biso e na nsima kokufa na ye ebimi ebele toyoki masolo ebele mais question liboso nga nangi natuna nangai otoze se rassurer que Mami Chibola azalaki mwasi ya Papa Kancha azalaki prophète na église ya ACK ya évêque Mukuna sikoyo bavideo oyo tomoni na niveau ya baréseaux sociaux oyo tozomona elongi na nzoto ya Papa Mukuna na mwana mwasi moko eza bavideo monte to eza pena ya solo eza ya na yo Mami Chibola na Pasteur Mukuna tozomona wana alobakete nake kosela Mukuna makambo bamonte bavideo moko parfois kutu bato babloba fo barefléchir na batala nano elongi ya motu na ya Mukuna koma fiu wana yebani partout akokende kabote akuti Mukuna avandi Mukune na montele ka nini montage moko boye mpona salo mabe kasi balobi bato ya FCC nde baza na nsima makambo wana te bato ya FCC te toyebi makambo wana te epuis nde biso nde topiblie baimage te biso nde grande sœur nanga publie ne baimage te apiblie eloko te ye avandi na ye kambala moko amoni image eza déjà publié partout question mosusu nangi natuna ya précision olobi donc ozoconfirme biso ke video wana eza Pasteur kuna ye wana awanga na matakita te ayebi ke eza ye owangana te soki owangani omoni botala na eloko omoni yango bao bakomonta mote botala oyo eza pota mais botala epa pase Mukuna bakomona lingwele na ye wana eza wana bakomontaka lingwele te abimisa bilambo te ya bagenu na ye na maboko na ye botala linzaka na ye bomona manzaka na ye na bagenu na ye so eza ye te eza ye eza Pasteur Mukuna sikoyo question nangi natuna ba audio oyo toyoki eza kotambola parce que tozala ba audio ebele mais audio oyo toyokaki ya liboso oyo mwana mwasi moko aza koexplike ndenge nini ba video ebandaki esalaki ba video wana esalama na ndenge epibliami epe aza kokamwa eza ya na yo mwasi Mami mutu azali koloba to eza ye te eza ye azoloba oyo azoexplike wana eza ye mima ye wana azoloba ye mutu azoloba audio wana boyoki fi wana azoexplike wana eza ye wana azoloba eza ke audio bamonte te eza ye mais toyoki ba audio mosusu mwana mwasi moko azoloba
ke eza nango ngai te ngai ne mami Chibola me baaudio boyoki wana eza ngai te nayebi nanga makambo wana te wana eza bafilme mosusu nayebi te me oyo boyoki ye moko alobi ke eza mami Chibola eza nde audio wana ifo boyoka explication na ye explication nyonso apesi ndenge nini ye banaye mama lupango ndenge babimisela ye baminduki makambo nyonso yango wana papa wana aza ndoki yo oyebi te obimaka deja na grande na ngai oluki susu obima susu na ngai zelana ozo affirme biso ke évêque moko na pa bima na yo akusha na nga mpe ndako nayebaka te yango foma olukisanga abimisanga monduki na kati ya biro na ye alukanga partout alala pongi te na menase na video wana na video nini omenasaka ye video moko boyo azobeze wana azotyaka soi wana video ya yano mami na ye nakutaka ngo na telefone ya mami nga ntotoka beze deja na grande nga na beze lisu na ngai donc aza na mawa te nazalaki na numero na ya whatsapp nakola extape yawa nazwi natindele na whatsapp na ye nayebi te makambo mosu osangisi nga na grande na nga abiso oyebisi grande na yo grande na okobenga no na pase grande na nga nganga fofo abiso oyebisi oyebi andimela ndenge andimela otabinga na ye kutu nde moto akolukiso ya muku nalukisanga partout muku nalukisanga tini grande tina limete bayozwanga na limete baminga na kati oyo te omoni video moko bazopiblie grande nanga zoloba o eza ye te boyina video nange nakoma na video wana oyo tomoni video asala alobiki eza nango ye te bakoseli ye wana abimisa mukuna nde apiblie video wana mukuna nde asalisa biso video wana ti oyo yanga munduka ebimaka na kati nde aboye kopiblie yango yanga nasala 4 mobima aza nango bamosusu video ebimaka ni munduki ne ebimaka na kati papa na kati ya biro natokaka nakomaka rouge mukuna abimiseli munduka biso oselinga video wana te na koboma yo kaka awa kokufa bosalanga place bokotyanga place aza motenga naza politicien mama oyike mabozoloba eza grave ozo asime makambo ozobake mukuna abimiselaki yo munduki na kati ya biro na ye aza na ovoevo moko na biro na ye abimisango abi na koboboselelanga audio nasaleli audio boye abengi grande nanga menase so grande nde nasala video yango bomoni maloba azoba monoko maloba mukuna ye alobaka mukuna azoba monoko nde ye azorepeta yango sikoyo tozonga mwa moke na nsima na yo toza na masolo ya grande sœur na yo mpo na makambo ya lupango me yo obimisi susu ke mokuna abima na yo abimaka na yo avant to après kobima na grande avant ou après dossier ya grande sœur na yo dossier ya grande sœur nanga ezalaka te ezalaka nango manga nayebi nanga te je sais pas nayebi lisolo wana te je sais pas nayebi nanga te ju moko atindingaka na bandala okende nano makambo na bango nayebi nanga te ntango eke na bandala babokola monaka motu oza masi kitoko obinaka bien taka balubu oza basi kitoko mpona boye obima nanga na kotina na etats-unis oyo na kotina na etats-unis ofanda na congo te nga mpe noyoki biso toba basi noyoki na makambo etats-unis na ndimi nanga kobima na ye nayebaka te na biro na ye na nsima biro na ye aza na chambre mo na nsima bambeto eza na kati ya biro balongola yango te fo batika biro balongola bambeto wana te batika bambeto wana na kati ya biro wana zela na biro oyo yayambaka bato na biro na moni soko tina nzela moko ezala bo mosoko tina kati ya biro na ye okota bokuta bafoto ya bapresident okotika porte moko ya moke eza wana okota bambeto baya bien propre kote wana mbote mbeto eza wana deplace asalaka yo na makosana makambo sikoyo après promesse yango ya états-unis esukaki wapi kasi alobi memelanga bafoto nini passeport nakei nasalisi foto passeport nakei otikeli na biro azwi telefone soki mwana mwasi wana tozala bango nakoyaka bango lobi mpo bozwa pointe na bango basalela bango nini passeport mpo bakende états-unis asole na telefone te bango apele ekoti ntango apele ekoti yo banosola na telefone te oye apele mosu ekoti kambala moko tala apele mosu ekoti bango nabi te moto aza sikoyo dossier ya grande sœur na yo oyo tozoka makambo ya lupango eza nini eza vrai eza monte to eza nini likambo ya lupango oyo azoloba tomonte na biso eloko te tomonte na biso eloko te eza ke tozobanga na biso parceke toza na aide te tomonte na biso eloko ata moko te toza nzambe ata biso likolo so nzambe siko bofilmaka ye mpo na nini eloko nini etindaka grande sœur ano afilme ye alors ke eza makambo ya lupango relation nini eza entre lupango na kofilme motu ntango botosala makambo etaleepisinga te na kopesa lopango oyebisanga te na kopesa lopango epi nsima opesanga lopango oyaka tobima avant napesa lopango nakoloba te motu oyo bafille ebele balobi babima na ye alobaka bongo asalaka nete nga mpe nazwi mayele te nazwi mayebi non jour okowanga nakoloba kopesanga biloko te nakolakisaka image
tina nenga mema manga baba po mema grande nenga baba tout titi nenga makamwana grande nenga tika pe makamwana siko ne ba publier siko ba vidéo wango. Donc grande sœur en fait azora ba vidéo na selon explication les arrive juste pour mukolo muku na oboya opese le pango ala kaki le pango ala kaki ezaki le pango mobali na ye mukuna le pango ala kaki donc ya zo bindele bloka mobali na ye siko nga question na tuni nga ne na grande sœur no mobali ne papa nga chi question na me repose un peu kacha question na me repose un peu tango akufi biloko ya tango yo mwasi aza nesi par exemple na mingi na beti so nga aza na mwasi na nga na ndako na bala ye soki lelo na kufi ba bien na ngai quand même mwasi na nga tango bazobimisa faza na kati ayebake par na ngai yango par exemple siko biloko ya mobali na ye ekomaki na mboka mukuna ndenge nini po ye akolela so mukuna apesa ngai yango alors ke aza na droit na biloko wana po azalaki mwasi ya papa akoleka ye moko akoexplike makambo nde bataki parce que makambo nyonso wana chambre nga nazalaki te wana makambo na mbane banosolo nga nazalaki na nga na chambre te ntango banosolo nazalaki te. Mais oyo zo affirmer biso ke makambo oyo tozomona na télévision eza na ba téléphone ya bato eza ba image montée te eza monté bakomonte na nini yango bakomonte na biso ko toyebi na biso bato FCC toyebi bato FCC balobi ke bato question na bato na babi ke FC ye bato te ye moko efeki mukuna alobi ke eza montage ya bato ya FCC mpona kodistraire peuple na éveil message éveil patriotique aye nango abi bozo bazokosa eza montage pourquoi amemaki biso epa porquin azwaki telefone na grande sena nga poani pourquoi alukisaki nga eza montage botune question pourquoi alukisaka nga et puis pourquoi amema biso kuna pourquoi bazwaka telefone na grande sena nga na image na kati soki eza monte eloko eza monte okoloba bazwa telefone ye mpona basomela telefone mosusu eza monte sikoyo eloko ezalaki na ngamu na bino telefone bopesa na ngamu na ye bongo assuré biso ke bino botikala na lelo te na telefone po lelo epubliame seke quelque part bino beta po yo bolobi otindelaka ye seke etikala mpe na telefone na yo okomprendre te ntango natindaka image yango balukisanga ti alukisanga azwi telefone nanga bambi ayebi abamba telefone nanga na se tina ordinateur nanga azwi ordinateur nanga bambi na se alukisanga kati foka image wana emona na tv efasemi kalika misi eza makambo bakosele makambo te sikoyo toza na dossier na bino sikoyo boza na niveau nini parce que mukuna aleki na télévision alobi ke bakoseli ye makambo eza bamontage eza bafoto eza babiloko bamonte mais yo leki na ye leki ya mami Chibolo confirme biso ke bavideo wana oyo tozomona eza vrai puis bodio ya explication toyoki wana eza vrai maintenant sikoyo le fait ke dossier ekomi boye bino na ngamu na bino bozosala nini mpo nango balobi basi baza na mboko balobelaka basi matia micro basi baza na mboko balobelaka basi biso toza na mposaka aide basi oyo baza na mboko baza likolo ya basi nyonso to oyebi ke balobelaka basi oyo batelemelaka viole ya basi batelemela biso mpona likambo basi biso moko tozobanga awa tala nanu te tozali donc lelo oyoka boye lelo oyoka toza bien te bozo se sentir pe en insécurité toza mal à l'aise toza à l'aise te parce que mokuna kosa biso mabe ye moto akesa makambo na ya kodia bayamashi akosa biso mabe siko eloko na kokamwa mokuna ye na masuba grande te nanga akenda na mowapi tuna ye masuba azwaka na akenda na mowapi masuba grande te nanga akenda na et puis abese nanga alatata eloko te abese nanga kaka ake mpe pa grande te nanga abese neka ta dekra motema be ta dekra motema be eza te kanda wana nde yango bozomonte makambo nyonso bana kanda bimina ya yango moni bamonte te eloko te nga nako monte na poine ozo asime mpe nake mokuna na yo bobima tobima na ye na osime yango na bi yayebi bi nga nakosela mokuna nga nakosela makambo nga na tobimaka na kati ya biro nga nakosela makambo te nakosela makambo bozo envisager komema makambo na justice tobimaki yango deja eza deja na justice na minute oyo bokesko kofunda ye na contexte nini na contexte ndenge bapiblie bavideo wana botu na grande na ndako kozala ye makambo parce que nga vanaki na ndako yebisinga te naza na justice et na ngai nabakisa susu eloko moko donc message na olobi oza na mposa basunga bato oyo bamama bakota makambo parce que boza menacé bon menacé te mais bozo se sentir en insécurité tokozala mpe menacé après oyebi tokozala menacé mokuna muntu te akoboma biso moto abemiseli biso munduki na kati akoboma biso te ezoba mokunaka na munduki ozoza sérieux plutôt mokuna aza civil oyo baza na munduki neni mutu aza pasteur aza na munduki neni
muku na natambola pa asana muki na kata nzitu na eza couleur nini yaya bon peut-être na somo kangana couleur te muku na yaya na tokaka na bi me yo kushina nga ozo miseso mundu okosala papa na aza bandi na kasi nsa nga ba te passa ko tshanga no kuna mutu na mati message ino opesa na ba mama nyonso bazotala biso à travers le monde parce que tozoyeba te. Moi je me pose la question, bon na côté le mukuna te mais nazomona nini pena mutu akondima ami publier moko pe na niveau oyo mukuna za lelo nazo comprendre te comment évêque mukuna yema ondima mi publier et surtout na niveau za nango alors que ba vidéo za ki mutu azaka ba vidéo akena nango wana biso to ebite eloko nga na kosenga kaka na seka aide pa ba mama basi ba kosbo ete biso moko to kokate biso moko tozana bato ba bia soli aza mutu mbongo to kokeni wa bankeni place ata moko biso tozana biso na makasti tozana biso bofenda tozana biso na makasti papa na mama bakufa papa biso akufa mama biso azaka ne mwasi moko atiselebeaka ne pamba oteka ne bandembi na ye mpona kolia yango wana mutu aza charge na biso afamille mobima ezaka grande se na nga oyo mama minda aza charge ya famille na biso mobima ye wana azaka ye moko nde aselebea mpona famille na ye yango na senga ede pa bamama baede biso oloba nini na première dame mpo ye aza mama ye nde aza mama ye mo ayebi kaka première dame yo nde oza mama talaka likambo kota mpe likambo telemela bato bazosala bavantine na bana mike telemela bato mpenza bazosala makambo mabe bazomiyonga bapaster baza bapaster balinga bapepisa famille ya bato pardon kota likambo oyo na senga ete voilà alliance eza mpe grande sene nga papa kanti alati alliance photo alliance mpe ezali alati alliance na loboko na ye bomoni oyo eza alliance balati ntango aboti mwana papa kanti wana alati alliance yango ezomona na alliance wana alati oyo jour abotaki mwana jour abotaka mwana na papa ngachi papa biso moni nde bazopesa mbongo ya libala yango wana moni mbongo bapesi papa na enveloppe ya jour ya libala ya mami Chibola na prophète oyo azosamba azalaki pa ya mukuna namoni alliance awa nayebi te soki oyo mwana oyo babota na papa vraiment donc je ne sais pas quoi dire dans ce dossier sikoyo mpona bato tout baza convaincu que bato ya FCC nde bainfluence bino to baza na nsima makambo oyo mpona kosambwisa mokuna na message aza nango éveil patriotique mpona kobongisa mboka na biso Congo oloba nini matia micro bozala contacte te na bato ya FCC na ebandeli na biso na biso toyebi bango te tozaka okotala telefone okomona ata nimero ya moto FCC ata moko te okotala telefone ya grande sana okota nimero ya moto FCC ata moko te biso toyebi bango te toyebi bato FCC te biso tovandi kaka na ndako kaka boye tomoni image epidemba mona talaka na Facebook na nga bo oyo bakambaka na bango motinde na ndenge po nabengi grande sana ya mamitala image yango ekomi image yango oyo bazwaka telefone na image parce que eza réputation na ye mpe ye akonyima te elongi na yebeba aza mwasi moko ayebana eza mwasi femme d'affaires akonyima te elongi na yebeba akonyima te réputation basomaka yango te yango na tuna yo image ebimi nde na komomona image bo onga mpe nayebi te namoni batunanga na Facebook bamoko ete eza bakokuna biso yo na moetali église aseka na ndenge lelo bozopase bamoma oyo message noko ozala nango mpo nango église on dit ne juge pas bapasi baza ebele ete bamosu bakasambela nzambe bamosu basala makambo na bango me nga su pasi aseka confiance na ye eza su te confiance susu na aseka kuta église nosu tu nga na priere na aseka te na priere na tabernacle azalaki nanga ser ntiki makambo kisa mpona bana me oyo nakoloba ser nanga bino moko bojuge biso kolinga okeprie nawana émission moko papa moko alingaki na émission alobi oyo akomona kokende église akende oyo akomona kokende te avanda na ye nga nakoloba na ngai nakoloba na nga nga aseka susu yame na otika kokota makolo na ngai te parce que c'est pas une église il n'y a pas de pasteur là-bas FCC na makambo aza te aza te